Mbote Nabino Nyonso Bolandara, émission Nabino Ba Réalité à Kinshasa, na chaîne Nabino Canal Kin Télévision, émission Nabino YouTube, Bino Nyonso Bolingango Mingi partout dans le monde, partout dans Europe, Afrique, Asie. Bozo attend, vous s'abonner, ebele, lelo, kakanenge, bouibi, na ndenge to solo la kana, ndenge to yambela bino, ba oyo, bazara na souci, yamboka ndenge bino mo bazara na souci, vraiment yamboka na bateau bazara libana, lelo to yambela bino moko, ya bana mboka o benye na kombo ya John Kabamba, to kubeta na masolo ebele vraiment surtout masolo Italie 0 trou au bosenga kingai na zoki tant le lobby vraiment ya kotambola presque na ville ya Kinshasa pour na kolakisa place nini mabulu ezali. J'espère que bande ko ngai ya Canal Presse na otaki kopesa yango pende ko Zulu mais ngai moko siko na récupérer yango en intégralité pour besoin temps bolanda yango vraiment kin toujours vivre ndenge na mabotali mabulu na kati ya ville ya Kinshasa. Mbote ndeko John Kabamba. Mbote mwana Congo, mbote na ba ndeko surtout baza Holanda biso. Bonne santé malgré tout ba liboso ya koyamba yo na émission na biso Variété à Kinshasa na YouTube Canal Kin Télévision. Na mboka la biso tolobela sous santé te parce que tozala mboka oyo tozolia bilo opola tozomela maya bien te tozolia ba ji ba dose na ngweza ya roleka so tali bien dans la bato bela labli alamuki ka bomona ko ya kufi. Donc santé za ya malonga te kolobela santé za lokola ozo finga congolais mais tozo vivre na grâce kaka na ngolo nzambe point barre. Merci ndeko John Kabamba. Avant de continuer ma solo na mikano ko senga na régie kuna côté ya Pati Tsumbu ou azali commenter ba image avec impact na idéologie Pati Tsumbu soki okoki ko balancer biso ba image ya totambola ki ko banda Prince Willery côté kaka câble ya courant ya pamba batimola ka pona obongisa mais lelo ekomi ko causer embouteillage kolongo wana ko kende na Kabinda côté susu wapi libulu etikala kolongo wana ko kende na Bokassa côté osusu mama na mabulu ezali bomula même bapine na bande konde bazali kolela côté wana kolongo na biso souvent to komaki na beau marché pona kolakisa bino na arrêt Phoenix ndenge mabulu susu ezali wana donc kolobela 0 tour na ville ya Kinshasa et comme une problème tout ce qui wana te to komaki na matonge na popo kabaka to komaki pe na rond-point Victoire to komaki pe ti na nzela ya Kimwenza croisement bongolo Kimwenza pe to komaki na Kapela ti to yeko sukisa na ezo ko John Kabamba à travers ba image oyo ne to moni mboka so bela ki 0 trou ba komi déjà na 90 quelques pourcent ya oyo Kinshasa déjà libulu to mona les suscité mais oyo to moni ezali nini de ko John Kabamba. Mais c'est normal na mboka o bafutaka bakonzi parce que mission na bango za détruire babomi bazo boma yango nde bafutela bamo yo mona été Chatina la saki kinbo peto bafutie parce que amemi bosoto et dans le contraire so moni bango ba bi 0 tout c'est-à-dire bani ba chabatu que c'est ça yango wana objectif la bango wana monte bato belé bazangi bagangi le peuple d'abord mais peuple d'abord ils a plus nous d'abord ils a le contraire. Moni bango zoka ngo le contraire o moni Congo ezo bungate moni mboka oyo tozala nyonso tozala calcaire tozala mabanga tozala place bo mabangi botamaka ya obotama to mboka oyo tokozwa ba maison préfabriquée te tozala main d'œuvre tozala nyonso moni ke bakezo ba maison préfabriquée eza soni pona mboka la biso Bantivalère est sur le racicaté et on met le retour comme on met ça dans l'angle. Pourquoi? Parce que nous avons des autorités qui sont animées de la mauvaise foi. L'autorité n'a bis objectif n'a pas de paralyser la population. Parce qu'on atteint l'objectif n'a pas de nzela nini depuis wala o l'action est à la capitale et à la bande noté là mbandakate dans la capitale là où siège des institutions de la République batu bango mo baza au monde place bango pe balekaka o ba voyager ba kenda mikili ya poto to ba kenda mikili ya poto balekela la banzela ni bamona banzela mais ceux qui tant ba ye awa po basala ngo ezaka compliqué. Pourquoi? C'est parce que so landeleli bango bien na kati ya mituna bango espoir na bango za kovanda na Congo te place au vanda te obongisa ngote bango balinga okevanda libana mboka bango vanda na Congo te parce que so balinga ovanda ko s'installer na Congo lo liboso bobongisa banzela obino mo boleka elo mi balé bobongisa
ba dispensaire na ba hôpitaux au binomo bokota bo bongisa ba école au bana bino ba otanga bo bongisa ba université ba wenze au basina bino ba kokota mais soko tali bien biso nyonso anezate parce que bango mo ba yebi lelo actuellement que ba na posa ya Congo te ba na posa ya roboma Congo po biso ba Congolo to kotikala to za roi ba kobai na bango. Par rapport à Antivalère, je te dis toujours, il n'y a pas longtemps, le ministère Bakani Moyibi, mon ministre Aïbayi, le ministère, ou même ça les transferts dans le ministère. Antivalère, comme il y a biso à Congo. C'est-à-dire, Toliaka, Tolambukaka, tous vivre la carte Antivalère. Il y a au moins un bilo, voilà, mais qu'il y a un ministère à santé, au moins à Liboso, dans un full solo. Ministère ya santé place au batu côté besoin guérison full ezali solo amakasi na ministère ya santé olobani kene na université de Kinshasa okemona ba toilette ba étudiants ba kota keta la site ba loger ba étudiants na ba étudiantes à l'attendant que ba bongisa ba homme vous allez pleurer toi la kata mboka Antivalère. Le plus important c'est quoi? Mboka o population azaka faible mboka na et bongarati mboka o population azaka éveillé de mboka na kena liboso c'est-à-dire population lipe mati akesomba nzela ya mabe aleki na mais so bino tu bobi to robimate il faut ba bongisa nzela eba ke nzela na parti wana ba bongisa mais population nzela mabe abimi carburant mati akesomba mai ezata kitina nkelo akeluka mai. Mais tu vois, courir zate partout à la couleur, bakati bino courant mais boke ata na 30 km pour boke luka groupe, boke charger ba téléphone. Un peuple faible produit toujours les antivaleurs au sommet de l'État. Mendeko John, to mekota nazo na bokebi par rapport ya nengo tsikolo bake. Zana ba kongomani mingi balingi mboka na bango Kongo te balingi mingi ne Libanda. Mais bande Kongo pe ya Libanda ba kolombo Kongo na Libanda balingi pe mingi ka Kongo. Kasi balingi Congo pour pas se servir na Congo. C'est ça le problème. C'est comme si Congolais yemo aibi importance en mboka ne. Et là ba continuer ba coloniser biso. Lorsque vous êtes colonisé, il y a le rose n'est pas botina. So bala mimi s'il y a tout lié parce que tu es colonisé. Le problème c'est quoi? RDC azali na cuivre. Au cuivre est matière à transformation et ba câble. Mundela yazui cuivre. Aka transformer comme câble à yote que la bine. C'est ça. Au binomo incapable. Il y a rose cuivre comme ça au câble. Mundela ya yo zwa calcaire pour calcaire eza matière à transformation ya ciment. Mundela zu calcaire aye asali ciment et oteke la bino. Mundela ye ayo zwa ba immondice. O ba immondice eza matière à transformation ya plastique. Azwa ngwa transformer aye bino ba kitsa matisi ya. Parce que bisaka mundele aye pour profiter la bino ala ya oteke la bino. Et ya sous forme de colonisation parce que l'oro ya ngai comment se fait que ya o imposer ngana prix. C'est la colonisation. Voilà pourquoi pour tout le monde la colonisation, il faut pas place à éveiller. Tant que la population va éveiller, ils allent pas si les autres monde à Congo se développer. Il y a un autre monde les lots est commis Congo commis à Sankara de Kouta. Ministre à ministre, mais membre un parti politique, alors les gars va défendre parti politique. Or lorsque vous devenez un homme d'État au Kolumba et commis à privé, yo commis l'homme d'État, mais bah homme d'État na biso mon ministre Obine la chef de l'État. Ministre Obine, ministre a commis Sankara de Kouta. Président de l'Assemblée nationale a commis porte-parole Sankara de Kouta. Imaginez-vous mboka bongo, mboka bonga te mboka tolobela ba individu. Une bonne justice élèvera la nation. Une mauvaise justice ébomera la nation. C'est ce que nous voyons actuellement. Tant que politique est à l'écolo et à justice, bolingini, mutaoyi banaye pour justice à la poche. Parce que si on a indépendance à justice, c'est bella à la prison. À la moindre des secondes. La prison, c'est parce que homme politique a justice en otage. Si on a mwana mukonzo à tout timutu, toi violer mwana batu, appelle les relais là. On intimider juge à obimisa. C'est ça le problème. Donc tout ça la kata mboka o anti-valeur et comme base.
yo molo ba inutile otanga parce que ceux qui natanga ti na ozo musala te mais bato ba otanga te bango nde ba o gérer biso. Ndeko John Kabamba to betali solo à gratuité na vie na Kinshasa au 2022 gratuité pour Ndeko John Kabamba. Omoni basali gratuité la volonté la volonté ça par pression au peuple. Et on omoni basala on a précipitation. Ça constitutionnel ba le bilan déjà. Mais nous surtout dans la carte de la constitution. Misala bien, et la constitution salaire a bien. Droit à logement dans la carte de la constitution, qu'on peut savoir eau potable, distribution équitable avec richesse à mboka dans la carte de la constitution. Pour la nini yango pe bachangonde. Nengo za na la carte de la constitution, l'état a droit aux prises en charge pour la olala na musala na. Soka kukite, il faut ba no futa yo. Tous la ba chômeur volontaire, la ba chômeur involontaire. Chômeur involontaire, c'est-à-dire l'état proposé musalati. Chômeur volontaire, c'est-à-dire Amoni, proposé Moussala, mais il y a aussi Moussala Wanate, voilà Mitali l'État occupé. Mais sur l'État proposé Moussala T, face à charge et salaire, face à charge et logement, ils ont presque la carte de la constitution. Ils ont les alliés, mais ils ont Mamabé. Quand ils ont pris en charge la première ministre, n'a qu'à l'aise, n'a séglé, n'a pas fait besoin. Pourquoi ça maté? Et ça maté parce que nous avons des autorités qui sont animées de la mauvaise foi. L'objectif là-bas, c'est détruire la population. Autorité, c'est trop dire parce que on est comme il va basé belé. Parce qu'on a vraiment un monopole. Il y a nani. Non, tout ça, institution, toi l'institution premier président de la République, institution parlement, institution gouvernement, coups et tribunaux. Bangonde ba institution obiso toyebi et ko apporter quelque chose dans kati mboka. Mais ba institution wana et ça au service na bango et au service du peuple parce que bango ba vivre mieux mboka o pauvreté za makasi bana ba kufa ba malnutrition boko so ma jeep ya $75,000 na mboka wana na mboka peuple azo souffrir peuple a coupi est-ce que ça mboka o boko détourner 22 millions de dollars na mboka peuple azo souffrir voilà pourquoi je sortais banane bayiba ce sont des gens qui nous gèrent tant qu'on l'autorité c'est qui nous gère là bangonde ba mpesa comme ba autorité bangonde ba changer moyibi ba comme ça au détournement. Or aujourd'hui pour Congo échanger tout ça na objectif manko population conscience téléma so télémi solution mboka no ezwami. Ndeko John Kabamba to betali solo moi actualité et aussi ko leke biso moi mikolo malgré tout toujours na moi retard mais tu betamo ma solo muke ndeko Kabuya moi santé dérangeant qui est Jean-Marc Kaboun pardon santé dérangeant qui est mais asenga ki bakini batele moi le kolo libanda tout monde qui ba boya qui après na suka ba autoriser à kene Mbappé si condition ndenga ki kuna alobela mambo tali politique ya République démocratique du Congo te yoro kolobani ndenga ki na Grande-Bretagne eza vanti eza humiliation totale mboka lo RDC mboka monene bo ezangi hôpital ezangi ezangi ba dispensaire ya traité genou ya pamba yoka soni babimi libanda po ba détourner ba mbonga ba hôpitaux yoka ti soki batongaki ba hôpitaux jamais ka ko bima yoka soni ba olanda biso monde pour que quand on soit soins médicaux ya kene ozwa ba soins appropriés pour la genou ya pamba obiso moto yebi ke genou ane uti la ba match alela bale makasi et où tira la balle c'est Congo modulateur ba hôpital te to ba dispensaire te o traité yoka soni o moni lelo na na sa population pour téléma to télémi biso to biso comme ministre o go so soins médicaux libanda te bana ba ko tanga su libanda te so comme ministre ko salela bilo expatrié mai oyo mai ba inde ko salela ngote groupe ya ba inde ko salela ngote o moni so bango moko ba vivre même situation que biso solution roya mais so ki kaka bango ba vivre même situation que biso te solution roya te ba roso e kudama te 03 ici là te parce que bango ba vacances o vacances à Paris akena ye kuna kena bana bango ba zara te bana bango ba rouler carrosse. Ginjoli depuis Allemagne, les King, à l'obina Mikotuna yo, est-ce que Ndekolanga John Kabamba, avant Jean-Marc Kaboun, a comme président assemblée, avant comme député, dans Azaleka na IDPS, secrétaire général à Pamba, est-ce que Abane Pero qui soit ce médico libanambo? Kasi, Poboye Bati, Kala, Tabaza au pouvoir, c'est Bakura, Tonga Stade. Le loi Tongi Stade a aidé l'État, le loi individu a aidé l'État. Stade da Kingabwa. Akabeli bana Kingabwa, c'est-à-dire aider l'État. L'État est incapable de tonga stade, mais l'individu va remonter.
basomi groupe a munene ba ko aider hôpital à maman yemo. OK ça il y a l'état. Bino ba individu bo piller l'état pour bo kende ko sunga l'état. O mboka ni. O za mboka moko eza mystique. Ya onga la telemela les leaders politiques. Baza batu mabe. Peuple kolanda sou bangote. Soki pon intérêt na ye a okenda oyebisa ote. Akeya signé na ye. Mais soka mon intérêt nezata bimi. Peuple bomoni to bima bozo souffrir. Bozo souffrir maintenant yo obokenda ko lia. Wana peuple ando souffrir te. Basenga kande bango bango za système à le contraire. Ya onga la zo sera population botelema. Droit à revendication ça la constitution. To revendiquer ba droit na biso so to revendiquer ngo ata toujours mon konzama ben ndenge ni mais so peuple a veiller mboke bonga parce que ba obongisa mboka pa pression ya peuple par pression de ba obongisa mboka alors ngana lingi peuple a veiller to bongisa Congo par pression to bongisa Congo te so pendeli non to so ça débat mo boye na bande comme susu au senti vraiment que ndeko ba mais pour la nini yo zo kenekala ba critique yo kenekala ba critique ndeko la ngai nzamba tin ayaki pour la batu mabe ba changer mutu mabe ba te yarae yo oyebisa nini pasteur tika rote parce que yo te yarate yara mboko mabeza osani to critiquer ti mko solution ya ngoto ngeza palpable ba santé na bango changer depuis ba ju pouvoir ba bazali mwindo ba ko mi pembe ba bazali mike ba ko mi nene mais ce peuple Naké na Congo central, et la société mobo a simé, la Congo et a privé à Joseph Kabila. Société a simé, il y a yemo. Joseph Kabila a sali Vatican za nakata Italie za pays. Il pas sali kinakati na kata RDC. Et la nyoso nakata aéroport ezali, nyoso eza banyama bazali, peuple ya yepeza kuna, nyoso ya yeza la kati. Même azali na capacité à transformer Congo mobimba kokite, makeko sala ya ye. Ba hôpitaux ba bomi pour l'intérêt na bango, ba zo ba bomi ba tongi ba zo na bango, ba bloc belé. Imaginez. Mboka le roi RDC tous ans combien d'avions? Tous ans combien de trains? Mboka le roi RDC. Allez-y vite comprendre. Train zoya touro za dégâts. Et ça kasi ya bango ba pesa impression dégâts. Ya bango ya dégâts. Mboka mobimba plus que TGV. Mboka mobimba tous ans kala ba diplôme ba tomayele bazame ba porter la solution te. Pour la ba diplôme. Tout ça pour le président de l'Assemblée provinciale, là, bah, diplôme, chambre de Mobimba. Diplôme na diplôme. Soyez bisanga. Diplôme. Oui, diplôme, et ça quoi apporter absolument rien. Parce que yebisanga, to ke wapi. Mais ndekolanga John, mais oui que tina soukane tozo kenda na no lobby karaté na ndenge ba pekisi ndeko kabuya sa ba déclaration politiquement libanda. Yuzo lobby le roté. Ba jela bango ya ba distraction. Parce que e avantage biswani. Si on a ça dans Congolais, décision des rêves. So tant papa na ngai. Eza ba je, ba ibelo ba osala. Eza entre bango ba politicien. Vina bango bongi siko ya biso. C'est ngala ko vanda mana lobela jama kabun. Tona vanda kana lobela ba individu non. Ngala kena université, papa tininga poda za saka de kuta mutu te. Jamais. Na rozala jamais saka de kuta mutu. Merci Nabilo Nyonso Bozolana, merci dans les jeunes maîtres et les gars, maître Panchito Njoli depuis Paris, Motema ya maman Alia, maman Tolinga Mingi, merci na la reine mère, la queen Mada Fatou Claude depuis Paris. Ah, tout ça, émission, Nabiso Nenge, tout ça, Liboé, tout ça, moi, réplique Nabiso montre le baka vérité. De John Kabamba. Est-ce que Moutuno, Tono, ou le Nabiso vérité, tout au bout qu'il y a sur le coup. Non, motuna vérité va kosa ngote émission na eza suivi makasi so na biluku taka peuple na lobaye no akosi. Tout ça mituna misatu yo tuna yo. Premier motuna ezali boy. Tout na ngona lito ibe tout na micro batino so wala ndabiso baye. Na tuna na micro peuple yo ka likambo zate. Motuna mso liboso ezali boy. Ndeko John Kabamba. République démocratique du Congo. Ezali royaume ils allaient république. Bon, en fait, à ce que je sache, Namikanda, Bakomango, Ezali, République démocratique du Congo, mais na contenu nango, na carte nango, ils ont république, ils ont royaume. Royaume nande ni meko expliquer so muke avant de son la moto de tout. Na carte mboka la biso yeba ngo ke, au moins place démocratie ba élection salama. Ba imposer à battre.
maintenant déjà bakomo imposer bato ba successeur déjà bakomo yeba ezani nani ba imposer royauté yo kati ba élection ça na mboka bakondi tout baleka yeba la ke onda oza et dans peuple était déjà du fait que ça peuple était ça sous république était ngala yo to yeba ke mutu ba ko imposer so otela so Shadai batiate to mona mboka Félix Abima ndeko na ngai imposer le ba imposer arabiso batela biso ba konzi ba congolais belé bazela ki fayulu ndenge yo lobi ba congolais musu ba bika ke te Shadai mta obima Félix to bosana ki mais to moni Félix mta ndeko na ngai ko devia ngote ça très important ba occidentaux nde ba chaka ba konzi na mboka na biso ko devia on te ba occidentaux mboka za ba occidentaux to za ba congolais mais là na fona ngo et ça biso papa ni parce que ba richesse la bino John to zo indépendance kala so indépendance so ezo servir bino nani c'est na maboko na bango indépendance la bino ezo servir bino nani besoin que indépendance mais yango ba élection so salama Félix Fabi 2023 ba élection ça au Goliath à ces élections alors vous êtes incapable même à le mettre à Pamba vous ne pas expatrié vous savez Kirda Pamba et pas expatrié monnaie étrangère ils ont dominé monnaie na bino peuple liban ils ont dominé no balanga liban est dominé ce indépendance les années ndeko John te toujours on actuellement mitu eza ngai biano eza yo na lobaki na yo na rubrique na biso tous on a 3 questions autour na yo mais yo à condition c'est sur la vérité donc na vérité na biso autour na tout na yo yo oyi c'est sur vérité ou bien obuka lokuta lobi o la vérité la vérité Congo ezali république ou ezali royaume Congo pas comme ma république il faut ou non ndeko John pour comme ma république hein il faut transparence ezala mon akati la république il y a la démocratie za la kati donc transparence ezate za mawa plein comment la république démocratique du Congo non lelo ba soko lobi mabeba ya okanga yo Félix Abema moi c'est si là aner ba bombe tikala kaka pona ba omona soki sila pourquoi bat ba la barrière à salaire ya colonisation te pourquoi so bat ba silisi que là si bazangi misala et la colonisation te to ba okata bino courant ba informer bino te za colonisation te ndeko na ngai to zo ka ba angle musute biso mo ba congolais passe ezali meto mo na sengo ce que changement ya ndeko John motuna na tuna ki yango parce que tout mon anniversaire ya mon chef de l'état na biso ba komi wana le roi du Congo yango to luka to prince du Congo le roi te prince du Congo ah mon cher to éviter chef de l'état na biso ndaza roi moi donc république comme dans un royaume moi na commune prince ndeko nanga moi mboka oyo senga mambo belé pour changement senga mambo senga peuple comprendre parce que yo kutolo ba yango moi ministre kanga boîte na bandal kokota te ko bimate ba bi moi ministre azakunga ba kotika 3 personnes ba kangi boîte ba bimisi batutu 3 personnes kokota te ko bimate moi chef de l'état prince monsieur oyo za mboka ya yiki ya mboka yiki mboka mobimba roi prince za peuple souverain il a ramouté ça ba individualité ya peuple na kati ya démocratie ya peuple parce que tant otuna ngango parce que yebaki yo monke no ezala en république te ezala en royauté voilà pourquoi yo za Jules Samaye yo zo confirmer que ezala en royauté de konangai ya eloko malongo ezate papa ngana tout confirmation na yo confirmer que ezala royauté ndeko na mikanda ezelo mususu mais la pratique ezelo mususu ndeko nyoso tuna lobi muto ala ninga ye mo comprendre place naza merci ndeko John tozoki to kilesko na deuxième mutuna na biso na cadre toujours ya vérité ndeko John vérité ezala toujours vérité ezali est-ce que chef de l'état ba otsobete coup d'état c'est canini tu solo là yo le bara vérité c'est vérité c'est obi vérité c'est ça le couteau bien le ba question les enfants moi yiki makasi oza Jules Samaye le zo lukara place ni le rombi tangai moi c'est bavati mboko ya mboko bavati oza mboko la lola buki yo za ba recherche makasi eza mboka moko la lola buki te boyo ke bilo ekiti la wenze te yo kaka bakaba avati c'est pour distraire le peuple papa il y a distraction peuple c'est tout la ni bien de Roger dans le bapena République démocratique du Congo mboka ba réalité mboka baise mboka ba plaisir
On va pas mboka elengi yango. Est-ce que ndeko John mais répondre question là. Tiens, maintenant répondre Ceux qui déjà. ont Et là signé, vanti. Et ça vanti mon cher. Il y a vanti entre bangu bani. Chef d'État biso ba sobete coup d'État. Tout le monde Voilà yom to confirmer que tu wana oba lobaki. Selon ngabe ya mona otatuni na ba tamso za attentant on a yebité. Au coup d'État est en charge na mutumba moko. So salami de coup d'État. So salami te coup d'État. Et la tentative ya coup d'État. Je comprends. Mais ndenga la omonela elolo wa coup d'État neni ba ko publier ngo. Je regarde ni tentative de coup d'État. Non, tentative. Il y aurait tentative. C'est l'on n'est la yokela. Maintenant, on a tali maramune qui n'est la réalité. Oui, la tentative à coup d'État. Ils ont bon motif, voilà. Si tout le monde a un lobby, a communiqué partout, tentative, il y a coup d'État pour le chef de l'État, mais tout le monde a dit, si ma micro, après 3 jours, ni le chef de l'État, bien car à 3 pines. Bon. Namoni la population zo mituna est-ce que namoni tigo yo ndio za accentuer trop la bilo ba futilité le plus important n'est pas attends na 3 quarts attends na bourrette attends na nini et ça problème le problème banga katali mokonza mboka na biso tolela musée karaboy yebe su boy to mona sune loko oyo bo longole facile te problème na biso ezali ya komona ba konzi bazo service à peuple. Papa mon retard on dit ma ya lié me ba ne balala ntsala ça te ora ma miso etambola maintenant on comme na niveau chef de l'état yo mo moni ne mwana na ya fêter est-ce que bana ya selemba ou pe ba rosa ça fait ta beaucoup est-ce que bana ya terre jaune bana badara ba rosa ça peut faire ta beaucoup pour ni ga bana na bango c'est ça le problème papa za na injustice. Quand on devient chef de l'État, c'est pour résoudre les problèmes de la population. Il y a une individualité. Parce que la lutte, lorsque la lutte est salamagi, banana, on va s'arrêter. Ils ont bis au peuple. Tout le monde ici, combien de bandes qu'on a bis au peuple, là pour réclamer le pouvoir. Tu vois? Donc, à ce que je sache, on a une futilité, peuple, on a fait abimana dissaction. Merci, Antoine. Nasko, na troisième moto na biso, pour te clôturer en haut. Ndeko Germain Kambinga. Ancien ministre industrie. Je connais le Congo, on a vu une consommation congolais. De Germain Kambinga, il m'a remplacé comme ex-ministre de l'industrie, Moussoungaï, Rémi Moussoungaï, ministre de l'industrie. Nathan, on a un outillage, un belé pour un calcaire, on a besoin de Manaki Sangani. On a un cimenterie, on a un Kisangani, pour qu'on ne se passe à mon nénéza. Mais tant musunga ya longwe to mona ndeko Germain Kambinga ngana kita ngamna filma na sapela ba image wana tilelo depuis 2016 ou 17 depuis cimenterie to kenda ndeko Kambinga kuta lelaka ayo kuta na mabende ba yiba to banda wapi to sukisela wapi siko tilelo Kabila pa kei ba ministre ape si ba kenda lelo tuzana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, mandat pe comme qui na suka yango 2023 élection. Atali solo ya cimenterie nezate pour na ki to comment na mboka na population bimaki bazu musala. Bazaki déterminé ya kokata matiti ya kokota bango bola ki sata mabanga ngo yango ba calcaire yango. Ndeko langai oyo za mboka ya yiba za mopanzi muso akota yiba za mopanzi. Ye mo Germain Kambinga tango yaki asala yo avandi nyama ile nyonso na poche ba intellectuel congolais ba makasi kala ba théorie na ba discours même musala ba ate ba naïf musala ya ate sko yebisa tolobani soko yo kuta mabe yo bongisa ti soko ye pa bongisa wapi abongisi pete yiki yo kuta jouer cette investigation aux allez ala yo ana maintenant bazwa ype pouvoir est-ce bazaika na yo te batika yo. Parce que bango objectif avant ba utiliser abatu. Umye na ba pouvoir na bango butu baloba so peuple a lelande pouvoir no mati. C'est ça le problème. Solution Congo et bimaka na peuple. O ba benga petit peuple nga bengi souverain parce qu'un souverain, il a la capacité à créer toujours espoir soit sourire et pas battu. C'est ça le plus important. On moninga na veiller à concernant sa population pour na sa population tant que boko lala boti ara olala tant so bo telemi mboka oyo obonga
problème est la population. Problème est la constante. Il n'y a pas eu ça la constante. Pas la neni na aro créé pour rébut qui est pas là. Consommons congolais et tout cas. Il n'y a pas créé qui borro net. C'est que kenda wa pesuka ba kenda na ngoye mo. Pourquoi Namboko ils a la ratio moroye na slogan na ye soit qui a tiqué projet na ye mais mutu a rolande na sima fa boma projet pa yara na oye. Kasi Namboko a projet ya raté pour et bongisa projet yaka pour muta luka ne na rolia na sima projet. Et da pour on va apporter solution ti. Et on est mutu ya na projet na. Oh bah oui continuité so kuti de mutu azaï déjà yo ya continue mais ya obomanyo c'est moi créer ya pour d'amener na sima ya loro. Donc, en tout cas, inconscience, tu ne peux pas avoir l'idée. Merci Ndeko John, tu as souka pour nous clôturer. Tu me connais moi vie actuelle, vie sociale, il y a population congolaise. Je crois que le population ils ont vivre, peuple ils ont vivre population souffre, makasi. Pour y pas une souffrance tant population siliga la téléménie Kabila, est-ce que Kabila a un pouvoir? Tant population sili qui m'a cassé à bakangia tout. Est-ce que à toi ça va na bolo? Mukoye pas aussi liga télémélie souffrance na souffrance c'est ici là. Peuple moi ni na souffrir. Yé moko bien botika na souffrir na. Peuple. Yo mona pe ba katelo mayo ke luka mai na nkelo. Pendant que foot en facture. Yo ka pe ba katio courant. Moke luka place ba pelisi groupe au charger téléphone. Oh Mogani. Population yé mokaza na posa yenda sepela na souffrance mukwa loba souffrance ici là motuna suka to si émission na biso seni na ministre na biso ya finance guerre économique ko continuer ta venti la venti ranyama ba bango tout ba sa ba venti alors population de gars solution mo soka peuple a fâché penza au monde ba venti ici là souverain mo mbaseka seka na bakabela rae pendant que wa makasa o luka yo mo comme indépendant mais ba coloniser les arati et da peuple né comme même ba blora Nicolas Kajali eden mais mon élection o ra bato ba o chane za peuple était pour ba imposer ba. Est-ce que le ministre de finance a droit na présent ya seni ke mbongo bo singane lekebele kasi aventure ya bango na bango ba sa comédie lelo na kati mboka po seka ko bebenga isobeta la politique à Moro Bano Sekanora aventure. Merci Nabilonion Sobolandi, émission Nabino Bariati à Kinshasa. Merci na mon pasteur Oyo. Alors ça la mabonde de Kitoko pour Mikonjoli a toujours à bonne santé boé. Pasteur Jean-Robert Chitoko docteur depuis Kasavubu na église Momorija. Ndekolanga John Lilobasu kezali nini na ba téléspectateur ono so bazota la ya suka pour na émission lelo mais suka te pour tout le monde na. Bon, en fait, l'île Balanga est rare que population délivrance à Mboka et les gara et pas individualité. Bolongo la ba casquette, bolongo ba drapeau ba parti politique, tout là ta drapeau Mboka, tout comme abiso tout ba compatriote pour te défendre le Congo bien. Au kufa pour la parti politique, il y a que kufa les partis politiques, mais so kufa les Mboka changement il faut ya et bela bato ba kufa là pour la intérêt ba parti politique. Jour muta kufa pour l'intérêt Mboka et bien un changement. Et puis tu lobele la lumumba lelo to lobanae parce qu'il a osé il y a aussi l'indépendance parce que yo milita qui au kufi pour l'intérêt parti politique to lobele yote ole kanayo mais so bundi pour na mboka ba lobele partout les ara kombono na kombono donc je pense que c'est un peu ça. Merci Ndeko John ezala ba libosope asukate ole kalisusu na émission so Bariati à Kinshasa likambozati à chaque fois au benga ngana wandoya.